Merci bandeko ya tianga solution bandeko ya YouTube na biso extraterrestre pro otoyebi YouTube oyo eza na bémission ebele bato ba kolanda biso partout bo subscribe bo s'abonner o ba bengi subscribe en anglais o s'abonner bo kabola yango ekoma partout pour émission oyo ya lelo ya tianga solution eza premier volume eza émission oyo boyebi bo mesana kolanda pona ba oyo ba mesana kolanda na oyo ba moni biso mbala liboso émission tianga solution eza émission oyo bato bazana ba problème ba bengi bato ba aider bango ba trouver ba solution pona bango ba les plus faibles même les plus faibles te problème na ozo ko résoudre en te loba bato belé baza ba koyoka biso au moins la moko kaka akosunga pe parfois na conseil parfois na ba moyen tianga solution ya lelo eza problème oyo elekeli bandeko bango moko batindi audio poto exposer yango mais yo personne a problème olingo tindi audio bien vidéo bio lingi obeta lisolo biso to exposer yango to tanga kombo na yo te ou bien lingi batanga kombo na ou bien lingo tinda vidéo mais longo ezala ya robomba to robomba yango mais problème ya lelo eza grave akokanga maloba te po tianga solution eza esika oyo balinga bazoluka lobiko bazoluka ba solution na biko lobiko uta pa nzambe mais bazoluka ba solution po ya bato bape ba conseil ou bien soutien oyo kosenga ke babima na problème wana mais eza problème oyo koeli bandeko na mboka na biso na Kisasa bandeko na ba Congo tolanda bango moko po bango moko bazalaki prêt ya kotinda son oyo bazana besoin soutien ya mutu nyonso tolanda yango na sima tozonga pour tout bango solution. Merci. Jeune vidéo au bozomo na moi mobile oyo comme on a Joël Lulengula. Joël Lulengula papa na azalaki procureur pendant 7 ans na Kisantu. Ba mité a eu promotion à qui na Matadi lokola substitut du procureur général ya Matadi. Papa na a vendredi na Kinshasa bana na bango batikali ko torturer bango ba bomi bana na butu ya lundi. Événement on le kani ndenge nini. Nazo tinda vidéo oyo pardon, bosala ete vidéo o est comme viral. Botambola ngo envoyer ça dans les réseaux sociaux dans ba groupe pour tout donner pour ça justice et à la fête. Jusqu'à quand ba colonel, ba policier, ba kobanda ko boma ba jeune, jusqu'à quand président Félix alobaki tozana état de droit. État de droit eza que likambo et monani ba passer likambo mabe bozui solution. Donc, état de droit, la justice élève une nation. Tout ça, la pose la justice et rendre biso justice. Et puis, c'est biso, donc, justice et puis, c'est biso. Et puis, ça met la biso. Tout ça, la pose la justice et ça, il m'a pour Joël. Parce que Joël a couffé à l'âge de 23 ans. Aza jeune, étudiant à UK. Babomi Joël, babeti moi na zalaki na dimanche ezalaki match ya Paris qui peut Saint-Germain ba jeune baebi avant ki na baro ba bengi bar ya koda mo baro pesa ba information Deborah zalaki na nyinyo ba benga baro ba benga ka koda mboka zo tala match ba ninga baye ndezala kaka ba jeune soki ba meli mwa ndambu mwa nungu esalami wana babundi bakie na bango mwana vandi kimia avandi na ya tikali ka na barwana tangu ya tikali ofanda basoda bana mususu babundaki na leki na nga Joël bango bakimi ya boyi ko kimia alobi bon soki baye kokanga nga mais bon ça na bango nga eloko te bako protéger nga ba memanga na la police comme ça na ko expliquer bango bana wana nde bayaki otumbola nga bandeko nanga na oyebisa bino mwana vandi na bar colonel oyo soki pe mama colonel nani colonel Alain colonel wana oya Kisantu nazolo ba colonel o wana ya Kisantu atindi ba policier na ye baya kokanga Joël baya na deji s'il vous plaît boye beaucoup
ata soki mama ata soki ezalaki ke mwana ngo abundaki mpona kokanga ye bokuti ke baoyo babundaki na bango bakimi atikali kaka ye moko. Mais je vous dis bandeko na nga babeta mwana na deji par la soda etika basuki kaka na kobeta Joël te bazwi Joël batubi ye on appelle ça encore comment batubi mwana ba bayonnette na makolo poison batubi mwana ba bayonnette na makolo bakangi mwana basingo ya nilo na maboko bakangi ye basinga nilo na maboko na makolo bazwi ba bayonnette batubi mwana bazwi vraiment babenga yango ni minduki bamitwa minduki na bango soki mpe basuka minduki na bango babeti mwana na tolo mwana trace esalami na thorax na ye mobimba pasi batubi mwana donc babambi ye banini babenga yango encore comment babiloko soki basima ya minduki basima minduki wana babambi mwana na banini mwana barein nyonso eloko donc mwana vraiment asumbi makila asali hémorragie oyo nakoki ata koyebisa bino te donc babebisi mwana eloko nyonso akati oza jeune ozoyoka nga bolala te bajeune tozokufa mpe mingi bandeko na nga nga naza étudiant lokola bino étudiante lokola bino leki na nga mpe azalaki étudiant lokola biso mwana ika colonel oyo asali Joël bongo eza jalousie eza tribalisme po colonel wana ayebaki papa Joël ayebiki papa Joël asala 7 ans en tant que procureur na Kisantu kuna abandaki koya kolala na auberge o papa ya Joël atonga na Kisantu na Kinkonka bato ya Kikonka matadi bato ya Kikonka bayebi yango auberge wana ezalaki géré par Joël colonel wana azoya pe omwana azangi mbongo mwana alalisi ye bandeko na nga tribalisme na zuwa nde bomisi leki na nga bazobeta mwana bazoyebisa ye bon papa na bino ya kolokota mbongo awa bolakisaka nini botonga ti boya kotonga na mboka na biso bokoyoka bandeko na nga babeti mwana na bakongo na webisa bino na matadi bandeko na nga soki oza na motema na bakongo na Kisantu soki oza na motema omoni ete aleki na nga tala omoni lokola pomba nzoto mobimba evimbi thorax babebisi thorax aleki na nga libungu to récupéra te donc libungu aleki donc je peux dire comment babebisi barein babebisi tout na kati ya libungu aleki na nga donc nde bake balali batikaka nde teke bakangaki ye basinga babomi basali ye mabe batubi ye banini bambeli wana ole balibere bakangi ye susu basinga balalisi ye toute la journée na kati ya prison na bango wana na basinga nilon nde bazoya obenga mama na papa bazalaki na Kinshasa bana na bino bakanga ye bango wana baobenga biso événement esalami dimanche na tongo na dimanche na butu bango bazoya obenga biso na tongo pa batu kaka mwana bino aza ana eta mabe bauti kolibere bango na la police mama akie mbangu na Kisantu akie a récupérer bana wana ntango bagwaki bana bamoni ke bana balali bien te eta ya bana ekomi critique bana bazokende na liwa bazwi babengi mama nde mama akie mbangu na Kisantu alongwe Kisantu pe tozwi nini gaz nani mama akie akuta bana na hôpital ya Saint-Luc kuna bana bazalaki deja na eta ya mabe ntango akuti bana kuna bana bayu mwana oyo aza na eta moko ya mabe soki mpe topesi bino kaka boye sans oxygène bokende na Kinshasa transfert akokufa mwana lali bazosurveille kaka pa baminganga ya Saint-Luc lundi wana mwana yo olamuka mardi et mwana tant to yo koma mardi na kini tosali de voisin moyen toluki oxygène ambulance ya oxygène eke na Kisantu ye na mwana ntango ye na mwana vers 13h mwana koti clinique universitaire baminganga mpe bazomona kaka bapota na minganga ta présence okoyeba te ezalaki banini bapoison oyo ya baminduki oyo ya poison batubaki ye on appelle ça comment minduki ya poison wana mama minduki ya poison wana babaonnette wana minganga ta présence esprit oyo bateki babaonnette batubaki mwana eza te sala examen oyo mwana batie na oxygène mwana basali minganga basali oyo bakaki kosala bandeko na nga
leki abundani na liwa mwana azoganga pasi ezomata ntina motema osanti mwana mobali alali engamba mobali azolela azobunda na liwa azoboya kokufa mwana azoganga pasi azoganga abundani na liwa koki te pasi eleki leki nanga kati motema tala bandeko nanga bosunga nga naza étudiante lokola bino bo rendre vidéo viral et comme partout s'il faut même toleka na bachaîne toloba po justice eza la fête bajeune bolamuka lelo eza famille na nga nde ezolela lobi ezalaki problème soki mpe ya bajumeau soki mpe ya banani lobi wana oyo ekoya ekozala esu famille mosusu ekolela donc boyeba ke soki totelemi te toluki justice te po esalemi mpo na Joël oyo bacolonel baza banani colonel aza likola mobeko te bokoyina mwana mpo aza kasayen bokoyina mpo na bango mpo aza kasayen bobosani bolamu asalela bino Joël bacolonel wana bakoya wana na auberge Joël azalaki gérant na auberge ya papa na bango azovandisa bango bazolia azotambwisa bango mais basaleli ye mabe bo rendre vidéo viral bo aider biso tozoluka justice pour na Joël je suis Joël état de droit colonel wana il faut ba botole ba péter colonel wana allait il faut ba longola ba péter ba policier nyonso wana il faut ba zala identifier ba policier nyonso wana qui sont wana o ba bomaki Joël des jeep dans yebisa bino ndeko na mobile tang ba benge bazo yebisa e ba obeta leki no ya na ya mobile akembango bakomi koyebisa ye o pesa munduki ozalaki donc abi onana munduki te tala bande wana nga ba oyebisa mwana pesa munduki ana mwana te babandi ko beta ye sérieusement ye pas dans l'hôpital dans état critique bazolo ba et puis tant ba moni ke likambo oyo ezokende na ezozwa déjà ampleur moko baki na kodi ya mboka na bar esika bakende ko beta Joël wana tina à l'agonie bazokende koyebisa ba nkolo barman wana bazoyebisa ye ndima ke Joël azalaki na munduki wana ya za étudiant botuna bino ba journaliste bokita sur terrain bosala banquette tribalisme eza makasi yango ebomeli biso leki état de droit nde tozosenga munduki yango boidentifiera minduki yango ezalaki wapi botuna azalaki na munduki te babeti mwana bazolinga bacorrompre batémoin ya crime bato baassistaki na événement wana bazolinga bacorrompre bango nyonso bazomenace kutu Joël mukolo barman wana kutu alobi nga akimi kisantu po pression ya la police eleki pression eleki akimi alobi Joël mwana oyo nakoki kotémoigner te mabe mpo na ye ata akufi nakoki jamais donc nazobelela bino pardon lelo famille na nga nde ezolela makambo ya kobomaka bajeune na la police mosala nango eza koprotege population eza koprotege mais awa na Congo tozocomprendre lisusu te encore tozalaka na mboka yango soki mpe ezalaka ndenge nini eza kaka okoyoka bapolisier babomi boye non ata na fo na bakache ne okoyoka babomi mpe mutu boyebi bino moko réalité ya mboka oyo tozobelela justice po rendre vidéo viral état de droit papa Félix Tshisekedi état de droit papa Félix Tshisekedi pardon le tozolela leki na biso ya mobali pardon tia ordre na mboka oyo papa na biso papa na biso pardon vraiment pardon tia ordre na mboka oyo bapolisier bakoma discipliné pardon mosala na bango eza koprotege biso eno koboma biso bakokaka ata kozwa ye batie bakraka bamenante maye babeti ye lokola ngulu babeti ye babonete na makolo batie basinga ya nylon na maboko toute la nuit bazwi bamanduki babambi ye na batorate on a de preuves soki mpe ozosenga rapport ezali rapport médical ya bamédecin eza justice mpona Joël bajeune botelema baétudiant tolamuka bosoutenir biso toza na pasi tobungisi mwana 23 ans lelo eza biso tozolela lobi ekozala famille mosusu ekolela totelema merci beaucoup.
Merci ndeko na bino extraterrestre Tintin mwana kolo na bilembo papa mapasa naza wana naza juge te nayoki litoi oyo natieli bino litoi oyo mpa koto so eza na besoin eya bino nde bato boyoki bokojuge boede bandeko oyo baza na baproblème bobenga bango ubie boleka na émission ubie botika likambo oyo na maboko ya bakonzi ya mboka balandela bango nalobi bie toza bajuge te mais tozotia baproblème ya bato mpo bato basunga bango pardon bosunga bango bopanza video oyo